Bonjour, bonsoir, na bande connexion nyonso o balanda biso na chaîne biso ya Flairmont HD. Bisika nyonso bozali na zone semino susu ba mbote na bino. Ba o batala biso na télévision, o batala biso na ba téléphone na bango na ba ordinateur. En tout cas ba respect pour na bino. Merci na yemoko Christopher Mandiango le grand Diogo na Katia Bundes. A tindela kinga bina ngake non na moni chaîne na bino. Bozo kende bien, bozo loba bien, bo continuer na ba analyse. Merci na ba oyo bazo linga biso. Tant que Pelé, tant que garçon de disque, na Yemoko Dembo, moi ça mandef, merci na bande connexion. Nyon so batala absolument ba Guy Mazamba. En tout cas vraiment longo ne. Dembo Wembo. Oui. Bonio. Ah bien. Ngami na mono kwa chaque émission ozo changer. Chaque émission ozo changer. Ozo maintenir ndeni. Nga sala ya pe na biso wa tentir ni povatine atida da savoir sur nzoto. Et Mati 8 Donc Mati 8 atida nga da savoir dans la provision déjà da ni pova ko da bunde c'est bon hein donc na da provision pour na ba gel douche mafuta nga déjà c'est bon hein donc les titulaires sont bien déjà mafuta nga donc voilà. Là c'est plaignante. OK, merci beaucoup na yemoko Rocky Masamba da Silva toujours bande émission na biso déjà to bandi. Deka tolobaka to information ya Redi à Miska Mikolo na Paris. On dit toi kana concert à Redi pour le 2 novembre. Ouais, dès na uti ko landela na bi vraiment la suite vraiment confirmation té concert où il y a beta lelo parce que l'autre les 12 normalement David Patrick Beckham ça va il faut son concert mon à niveau ya Genève kuna mais na comprendre qu'est-ce qui s'est passé ceux qui veulent avoir suite va visa on a un musicien donc concert est annulé, peut-être prochainement, et on voit vraiment pourquoi le concert est annulé. Comme ça, on a expo dans le bilan. Jean-Baba Vizan est salué. N'habite pourquoi le concert est annulé. Dans le but, n'habite. Ce qui est pour la visa. Ce qui est pour la visa, tout l'homme. Raison, c'est ça qui est. Bango ba reporter concert. On a bien noté, on a bien Patrick Beckham après ça biso plus d'informations par rapport à annulation ya concert. Il y a concert na. Donc yemo pas salina nous à l'obélé. Non, la monnaie kana page na mais non na suite bien été. Ah OK, merci beaucoup de Boembo. Tout le belana nous likambuya. Lelo stratégie pour na orchestre. Net orchestre ya héritier watanable la team Wata. Stratégie on a mon et pas héritier Wata parce que héritier azobundana bon azobundate même quand même azana katikati ya ba grand frère mibali ozomona grand frère na tendeke ke o grand frère ki yaya to ki mukolo sur le plan professionnel sur le plan artistique fallait na faire baza ba grand naï et to kende encore plus loin ozana Koffi Olomide o aza toujours na marché dans les rois de la rumba congolaise, hein, les génies, vraiment, les génies, bon, ça moka, donc, Koffi Olomide, tant qu'il y a Zawana, ou bien déjà qu'il y a Batebele, vraiment, pour n'avoir commenté à niveau à 4e, à 3e mois, ils ont vraiment, et à passer. Donc, héritier, par rapport à Nenga Kendara, carrière, Nenga Banda Yango, il est là sur la carrière solo naïe avec qui concerne le stade de Martyr à Outrobete la Bissopel en à Paris scène musicale des grands concerts naïwana. Alors pour la future il y a orchestre naïe selon moi né na vanda qui forma boé na raisonner des na raisonner na boule na bino stratégie il y a orchestre il y a la team Wata ils ont senga que héritier Wata a ça la featuring na Ferregola na Fali Poupa. Est-ce que bango ba rolinga osala kasi eloko wana moni lo na ebisi o eloko wana osala ke héritier Watanabe azonga a prolonger lisusu vitesse naï mais lelo vitesse ça na mo parce que moni ka ninga lega ke pasongo et pas sango na batasongo et moni ka ninga lega ke pa Israël Mutombo ndeka ka lobaki le chanteur va chanter ndemo pe ka biso to lingi o ngai stratégie na romona pour na futur ya orchestre na la team Wata ezake koleka kozonga pe ka pa Israël Mutombo kolobake de na za boye na za na besoin na sala featuring na Ferregola na Fali Ipupa Fali aboya te Ferre aboya est-ce que ça ka obligé fois ça eloko wana érotique à la actualité à la longue parce que lobby musique ezali so orchestre parce que tout le monde a linga comme leader ozomona tout le monde a linga comme leader ezala nini mutu moto linga aimba na sima mutu et comme soit featuring
soit tu yo moko sali carrière solo na yo omoni tokende bien donc comme bongo donc oh ngai na komona ke stratégie héritier watana ba kosala lokola hasard na bayane mibale baza wana entre Fally na Ferré ndenga asala ba featuring na bato ebele mais na ndenge ke makambo nde epesa susu kitoko mpona etika susu polémique. Est-ce que makambo ezokende bien télé makambo ezokende bien héritier beti scène musicale même pas 24 heures même pas 24 heures na réseaux sociaux ezate information na marché ezate ata kutu ke ndenge alobi interdisaki bamusicien basala émission te mais ça ce n'est pas ça bato baza ebele bakolobela scène musicale. Est-ce que yozo confirmer que ye mutu apekisi bamusicien basala ba émission mais na biso obengi mutu alobi zela obengi mutu abi zela obengi 2-3 fois mutu abi zela ozomona bachaîne tout ozomona bamusicien bazoko apparaître te elatini. Est-ce que selon orchestre kopekisa bamusicien basala ba émission eza koboma orchestre to eza komata orchestre selon stratégie na bango? Bon eza koboma parce que manque de bauti obeta scène musicale bauti kobeta scène musicale baza na 2 disques oyo uti elandani Miage mi démon na chemin de la gloire. Vous comprenez? Donc ba journaliste ya poto parce qu'il a besoin ya koyeba ko découvrir encore plus inspiration na bato ba contribuer ki na kati ya ba deux albums wana ba instrumentiste baza wana ba animateur baza wana ba chanteur baza wana bato wana to médias na bango besoin toyoka gombe na gombe wata yemba mais bato babeta na sima wana ba instrumentiste ba basiste ozomona ba soliste ba accompagnateur tout ça na besoin toyoka bango. Mais exactement que batwa babimisi balbo babeti balbum ya minene maza silencieux babeti pe concert à munene etikali bongo quand même il faut se soucier nango ezaka montre à Rolex ni ba faire la publicité mais tout etikali wana photo c'est la publicité siko Rolex fait la publicité dans babeta ba Rolex babeta la publicité ezala la publicité ya pays. Merci beaucoup. On comprend. Donc, les seules évolutions, pour excuser la carte maloba, les seules stratégies au héritier watana bagoya nango na minute ils arrêtent asengi pardon na Fally na Ferré asenga pardon te kasi te asengi pardon na Fally na Ferré asenga pardon ayebisi bango ke naza na besoin ya featuring na bino baya na ngai omoni eloko tona bisao omoni eloko etika kofelo mide tilelo eloko etika kofelo mide tilelo welcome eza nango makambo te ko ndenga beta ba magie ba noblesse oblige non eloko etika kofi tilelo parce que papa yomba pesa ya bizwa apesa ye makambo mais we rappelle apesa ye wake up tongo sayere kishasa wake up donc batutu faut ayoka kofelo mide mais bon je crois que opesa bango ka chance parce que baza na bango basa pe ba carrière na bango bien carrière eke nango bien mais pour na regarder longtemps le roi kofelo mide ezo senga wake up ya mibali donc Fally pour na Ferré bayembi na héritier watanabe babeti yango triangle esika siko to comprendre toza na KBA toza na Ligue des Champions ndenge kofelo mide benga Ferré go la Ligue des Champions toza lisusu na Fally Ipupa oyo Fally oyo kofelo mide abenga Anelka toke zo comprendre vitamine nini oyo na melana koma suffisamment bon dinyamuye kacho oyebi siko esika to comprendre pourquoi kofelo mide apesaka Fally Ipupa kombo ya Anelka omona pona kokotisa lettre K na kati ya via Fally na kati toujours ya ba kaka na kati ya ba K vous comprenez quand on est tokenda merci beaucoup na yemoko Demboembo bo s'abonner na Flairmont HD bo partager l'émission na biso bo liker et ça la biso bien merci na Iguette Kapangala Pate Mukumbi Kale Bakolota donc na bosani binote Vero Kiri Zeti Kiri siko tozomona lelo yo carrière ya Fabregas na des plic pomba na bina filé par rapport à vitesse au bazalaki nango mais lelo tozomona DG freiné eza à cause ya nini eza à cause ya Fabregas pona concert na yo ndenga betaki bina filé pona ba manque à respect salaki to ndenge nini parce que tozomona lelo vitesse au bazalaki nango lelo bazala nango on dirait bazongi sim
nini ezosala bon pour bacarrière na bango ezokoma au sommet te ndenge ya baningi ezokende omoni depuis bina filé même Fabregas ye moko nasi baolanda émission oyo bango bayebi source ya musique te bango bakuta musique bato esi babunda moni bitumba ya musique bango bakatisaka bitumba ya musique nde ezalaka kete obanda kozanga pantalon obanda kozanga bato okabela ozomona eza teke moi ndenge roi David abandaka carrière na ye na la gomme na pantalon bakanga na singa pasi ya musique yango wana te pasi ya musique yango wana te pasi ya musique vraiment ezali pasi ya musique ezali ke ozwi njembo okangisi yango oningisi yango obinisi monde mobimba esika tu congolais azali so ayoki eloko wana ayoki lokole wana aobina bato babundela yango bazali siko badeplique babina file bango baye na bamiziki moyo ya kiprêtre ozo comprendre netika lokola bakomaki lokola Fabregas alongwa na maison mère abike naza deya Fabregas abeta deya champ kombo ezali boye na bona tika na poto na kota studio na tia bakaske na obinisa mokili oui yango ya mado ekanga omoni moto azonga abima nango na maison mère yango ya mado ekanga mais sikoyo babundela sikoyo miziki te miziki babundela yango te Kongo epesa bango eloko wana te Kongo epesa bango mpifo te bape bango mwinda te bapesa bango mwinda kutu te mpifo te mwinda te kote kuna molili te mwinda te bapesa bango mpifo te tellement babundela miziki ya Kongo te yango wana eza bongo makambo na oloba baancien eza bamise ebele baza bamusicien bagrand chanteur bagrand instrumentiste mais batikala jamais koleka na batv batikala jamais koyemba babima mpe na baécran te mais baza bagrand baolanda émission baocomprendre mamu na lobi génération toza nango lelo oyo yango monaka Inos Bi akima nde na bastyle na ye barythme na ye moni donc bango babundela miziki te babundela Kongo te babundela punga babundela mbonda te bamiteki te koteka te koteka libanda bitumba nano ya bokoko ya mboka babundela miziki na mboka te babundela musique na mboka te bazwa te ya comprendre te que qu'est-ce que Wera faisait o ezali ke kibwisa pipe ezokanga monde mobimba eloko nini jiba ndosala po punde beta mokili mobimba papa Wemba bakiki sia emenia bango tu wana bazwa te ya kovanda na bango te bawelaki leadership te nga na longwe vi azokabata azosola te boye na boye mais babosani keza na eloko moko bato na babundaka oyo tobundela yango te yo so mona musicien américain a voyagé na 10 personnes il va voyager à 10 personnes, a voyagé sur 4 personnes. Yé moko, styliste naye, homme de main naye, ou aussi basak, va servir avec banin, même chose na agent de sécurité. Les restes en coûte on peut s'embêter à concert. Moni, si go biso ba mission na biso voyagera, tala mupiko. Allez l'école en gros mon guerre, oh il y a un faux patron, aza ingrat. Mais Michael Jackson passe à voyager là-bas. Te, ko voyager na ba nombre limité. D'abord, ils sont même à 10, 20, 30. Au moins, il va pour 2 méthodes. 2 solistes, 2 bassistes, 2 batteurs. Chanteur 5. Aussi 4 animations. Est-ce que ça m'a dit 4 animateurs. Est-ce que ça m'a dit ah, voilà. Mais si quoi, babina filé, banani, déplique. On va bounder les angotés. Babounder les angotés. Babounder les angotés. Bon, sa carrière, mon normal. Musique, et Simbi. Merci beaucoup Dembo Wembo waneza ba propos ya Dembo Wembo merci beaucoup les KCC motema mère na biso Mélanie KCC bienvenue makanga la paix ya Ombali Shako Abuni Dinganga Papi Malanda tema Nathalie Malanda siko nde tozana tozoke na biso malembe tozomona lelo Edi Badiata na sœur na biso Jaël opesi mbwa boy lelo bato bakomi oloba il faut Edi Badiata a démissionné fali abengana parce que Joël peut akomi ko pomper pe oyaye est-ce que koya ya Joël Jaël pardon merci koya ya Jaël na ye na kati ya groupe accompagnement ya fali pupa F victime
sikoyo tozomona ke bapropos ekomobima bainsanité mingi nde tomonaki yorobo alobaki ebele. Est-ce que Jaël alire azokende nango akobimisa su bapropos mosusu to ndeni yesika nango te ana eloko moto abimisa contre Edi Badiata. Edi Badiata amona boa Edi Badiata amona boa ma campagne vraiment ko muninga ba fiston bochwale muninga ba fiston bochwale muninga ya akola bana bonne vie amona ma campagne siko mabeka ndeza la mwana ma campagne kasi te mabeka ndeza lelo bato bakomolobaka ke bakomika netika ye mutazo boma mouvement te bobi mouvement de mouvement so ekufeza eza Jaël te mutazo aboma mouvement Edi Badiata aboma mouvement te Edi Badiata aboma mouvement ata mokomo te eza kaka ba confiance quand ndeza ke babendaki bato babendaki Jaël show pembe na bango après bon babika elo ba welela eza likambo ki leadership ozomona eza likambo ki leadership ape likambo ki bombanda eza na bato musu nde eza basi mususu kozala ne mbanda te kolinga ta likango te au niveau osambo comprendre te omoni ata ndenge ezala roche je t'aime ata na amitié koyebisa ete kolingaka ye donc bozala ne ka bongo po soki omeki kaka o te je t'aime a comprendre kaka ke masala nga na lelanga fort esili po yango omoni je t'aime yo ozolinga na sens moko normal mais est-ce que je t'aime wana okansela rola donc on dirait qu'il y a un complexe je t'aime zomona parce que ceux qui olobi de je t'aime mukolobo oswana na ye ye kutu muta komelanga ki aolinganga est-ce que muta rosa bon moi je peux te dire que je t'aime c'est normal zomona et c'est normal parce que tozo vivre na mokili nzambe matiti kutu ezo sangana atezaka gumo tezaka bololo na mungwa na sukali ezo sangana misisa baloba na ba je t'aime ce qu'on a muta mokili bon naloba mutu je t'aime te fona loba mutu je t'aime mais siko faut otala ba Jaël show basa batakolobela je t'aime te est-ce que ça solo pe ke bazowela likamba bombanda parce que Edi Badiata babima na Jaël te ndeni bawela kimbanda wa mais siko soki na lobi ke ye azofinga nanu kutu mingi Edi Badiata te azofinga mingi mwasi Edi Badiata nana mazako kumisa nana boduga mais Jaël azaka basala yango wana te ngana okumisa mbanda te mbanda to leki ngana mbongo te azaki bazaka bambanda mais yalo bike yeba manana na ko jinga OK yelo wala Jaël show azaki madame légitime ya Roger Ngandou nana boduga azaki likangu donc balia sani moko ça côté ba misusu po pacho fipa na kati pacho RFI aleka azomona azoki mangana émission aleka pa Jaël aleka pa nana ngai te liste ka Jaël osala siko bo moi ça biso liste bongo c'est comme sur 2 3 4 est-ce que azo bimisa liste ngo pona kanda pona zuwa to pona kimotema mabeka bonga bando finga kofi kwana soki mutalaki muto par exemple to kopanga bossa mboka bossa mboka vieux Rambo acteur à film bazalaka mibale Chacho Kashogi na yayi sikoyo soki abanga yete aitala eti ndenge njamba dessinai ndenge njamba sala ma vieux Rambo o sala ke vieux Rambo azonga mona 17 ans soki aitala ebongo so combien de fois Edi Badiata na mwasi na yango moninga ke siko moni ke bopesi fali raison ti aboyaka na ye ba chroniqueuse ba lobeli lokola ba bopusana pe zela na sisa stepe bopusana pembeni na ye parce que akima ne makamba ba falta de respect moni ke azana raison na ye oui pourquoi na kanga phrase wana parce que ça trop makasi falta de respect en plus ça très doux et on le portugais manque de respect ya topesi raison te azana raison na ye atanga pe na linga atenga linga kutu bato benga ngate pour manque respect mutu musoso lo bane boya zo keno à travers ozo sekisa zo kansela rola o krake polo sa asa la charisme ya zo silika ya katili kwa kande za charisme zo ka charisme za charisme kanda robude za robude. Merci beaucoup Dembo Edino image to bosani yote na Charlie toujours Charlie image yeso azuyo image au CPL abuni dinganga ala olongolo abibiso aux États-Unis na epsa ki pe Gilles Benzula ya ba filmer alongolo awa abibiso na boise moi kotali boka ne sala wana OK Charlie abibiso bon OK merci
concert ya vie na biso Ready à Miss bientôt là. Au mon andeni pour na bata Paris, est-ce que bata Paris? Bata Paris, faut bien vivre la musique, ça va hein. Bana va motiver. Mais sauf kaka, style au mobi, ina gloria boulou kutu. On dirait bon c'est la Ready da benga bango. Ya bango ali ma coup de fil vraiment boya benga bango. Mais ils la rappellent ndengwana. Mais c'est bon va checker le rôle là, la porte est ouverte pour tout le monde. Banan ba chaki bon. Donc Ready à Miss Chaki, la porte est ouverte pour tout le monde. Parce que la porte est ouverte pour tout le monde wana. Bisonde pour tout le monde parce que presse ou pas presse muto alinga keta la musique a okedi mais si on a un podium et c'est un coup de fil vous mona parce que ba ka mo ali jo kwa akwesi mandoki kutu alobi ke ndela yoki parce que so pas vivre la musique bazala webi surtout parlement debout na scène de babio li jo kwa complexe à Ready à Miss est-ce que li jo kwa parler la cause la complexe babia ka complexe à Ready à Miss pour ni pas aye il y a babi complexe quand Ready à Miss c'est ah tozo bela donc ce qui stino lelo moni ke bloc ango ce que so stino lelo aye na gloria ba benga ba on peut ba complexer te ba bon ba coup de fil vraiment normal est-ce que ça sire que veli jo ba benga qui était te ba benga qui est sacré ah OK ça déjà coup de fil merci beaucoup vous avez benga qui est sacré aza parmi ba cofondateur bato ba dirigeant ba notaire to benga na français en français de France, ba notaire ya vivre la musique. Vie sacré, ba mote sila zali. Merci à Delar Menga Euro Million. Toujours. Wana mutuna yo eh mutuna yo ngate. Ngazala mutu tenga mutu. Les seuls mutu na neka mutu apesa nga babiye. Merci beaucoup. Da Silva. Nana Dongimbi. Dongi na kabela ngate. A kabela wa bisenga bi ali kutu komona na ote na Dongimba kimayo. Christopher Mandiangu Grand Jogo na Katsalman. Brother Mavinga Trésor Mavinga. Sikoyo toza na problème moko o ekangi parce que to comme na so presque na so bato chité pour deuxième image ezali d'une image azo sala bientôt azo filmer sous bato mususu donc balobi nzembo nini lelo o ekoyi kolongola 207 parce que 207 ekangi est-ce que faire pour ça la ndenge ni pour longola 207 est-ce que akobetela solo moko elongola 207 parce que ça na nzembo o ekangi ils ont 207 na diki ya Petit Fali entre bango mibale ba kangi tozo mona vraiment ba kangi ils ont ko lo belate on dirait bombi moi image ya ba billet à faire par rapport aux ngezaki liboso to ki faire azoteka on dirait denzembo wana koto Fali abimisi koto Petit Fali abimisi parce que Petit Fali abangité a beti 207 ans na marché mo senti que Petit Fali pas bois qui diki ça nini oui bon ya ba ko na bango Lumumba o lelo ekangi marché ça na deux chansons sikoyo stratégie ni faire Fabregas Weranson parce que Weranson na auto bimisa père mais nzadi so na biso oseka ezani parce que ipupa koto Fali ipupa koto kuna Petit Fali kaba Fali na ba Fali kangi webi shiga wana shiga revient na ça kitambola azana Suisse hein ouais OK bokecho za na Belgique grand frère shiga kombo de te wana vient na biso tozo za grand frère shiga donc Camilo Azara que son âme repose en paix Costa Rica que son âme repose te Costa Rica zali Costa Rica et azana Belgique ana Belgique aseka zeko se photo lukai ayo star da kufa il fait yoto star wa yo to ça que son âme repose en paix papa na Gelon Nzongo ouais na donc Polino bango batika biso donc comment il fait rigola anelo mo boye oyo fula rai vous comprenez oyo fula rai il a ra voix na yi voix emba so yimbi le roi Pepe Kale et Matisse so yimbi le roi papa Wemba et Matisse so yimbi le roi Carlito ya wana ya Vanasco wana originalité à faire azala na ngoti faire n'a pas d'originalité n'a pas d'identité en fait vous comprenez ce qu'on a manqué à identité na wana yango esala rake et trouble kaye on a succès na yi mais azana belle voix faut tout la vérité azana voix moya kitoko mais azala na identité à yimote ça veut dire quoi identité parce que identité faire so yemba même olala ki oyemba yoka azana ayebi ko yemba mais ayemba ga lokola il y a toujours quelque chose derrière zomona ayemba ga lokola ayemba ga nek to lo bani aza limité te ya yemba ga lokola
donc aza lokola aza na voix ya interprétation ayebaka na interprétation ata nzembo aye moko ayembi yango na ye mais so okangi misu boyebi ke mais oyebi ka fere moto azoyemba mais na batembre ya nani ya mais batembre wana peza ya ba grand chanteur mais grand na bien grand chanteur bosi ko na bien bango bazala ba grand chanteur bazala na identité na bango yango fere azoko interpréter siko identité ya fere eza nini mpona lobby mpe bato bainterpréter mondenge ezala parce que lobby il faut interpréter mpe fere siko dessin eseti eza wana eza musique folklorique diki eza wana diki eza wana eza makambo ke parce que fallait lingaka mingi rythme ya mongo ya wana ekangi ebimisi lokola abeta lokola folklorique abeta lokola teza folklorique ok tokena sikoyo ya wana ekangi sikoyo lokola pa uta na kibinda koyi ya wana elata na nzoto soki abeti yango esimba ba moko ekangaka po avandela mabele elisi azwa matin atie kibinda mabele elisi asangisi bango ale tokende ozo comprendre sikoyo fere gola ye ainyoraka folklorique oh azali mutu moko boye ndenge avanda na ba aza mutu bandundu se mukongo muyombe donc ndenge avanda na bato bandundu neti bambala alingaka betela biso lo moya kimbala bato bakikwiti ifiki ndani oma blo mo bongo oba wana pe ekangaka eza musique folklorique moko ekangaka ovakela mito soki aniati yango ekolongola mais lokola kimongo nde vandi fere po convaincre biso donc fere po longola 207 na minute oyo na diki te diki kutu to tshano diki yango pe kangite diki pe kangite ya pele diki pe zobeta eza problème te fere po longola 207 soit asali featuring na bokechu na shiga évidemment bozo lukela ba te ngalo omona osko na sola pembe kala ona sola siko pembe o dembo we mosa mandefu na ye na bokechu na shiga kuzeko omoni fere malgré omona biye wana etekama eba no benge kabaseli omoni keba eba wa omoni na sake mission na lobby ke batika obenga fere kabaseli omoni ke makambo pesa nini elali to balo ayokanga tenga bayokanga ye na ndenga bien mais avant de gagner bien c'est la nini et avant ça qui déjà était kamati mikolo kabaseli la soutien kabaseli la zate vous comprenez le falatika na komba dans ndenga za wana pa longola 207 il faut ça la featuring na bokechu soit na shiga na bokechu te faire message na banda mbonda ebanda wapi mbonde banda na ngoka ba mbonde zala na ngo ba yuda di Congo banzala ba sode zala te ba yuda di Congo esa biso meilleur album o ba yuda di Congo batika te mais bon ngana na yoka ba nini on kasi ngana yo biso première commune ya ville ya Kinshasa ya nini province ya Kinshasa ya nini za na kitambo eza kitambo ebanda na lettre nini ebanda na ka ebanda na lettre ka OK donc Camilo te kasi on a biso te vanda ka wana donc Camilo atika biso saki yem atika biso yem utabanda nango ezaki donc Camilo ko fe yemba ngoti nalela donc Camilo aloba nini te me ba uchi pesa la na kitambo bana uchi na bien bana uchi watema na ba uchi ezala na donc Camilo ba groupe ya ba vena so dit tout à l'heure watema na donc Camilo yo oyebi pourquoi Koffi Olomide a dédicacé vie wana de quoi kufa ezaki parce que abetaki rythme na bango te azobligé te abetaki rythme na bango ezaka musique de la rue ezaka musique ya mutu te ezaka musique ya rue ya balabala bambonda wana Odeon pe ezalaki Odeon même si Odeon ezaki pourquoi yembaki njembo Odeon te kasi yango naka ebeta pourquoi yembaki tani nga classé bango atie donc Camilo atie shiga atie Yoto Star après na suka na bango yo vatsa mwana suka ya chuki vous comprenez faire gola pour longola 207 na marché il faut ça la featuring na bokechu ce que ça la featuring na bokechu te ce que ça la featuring na shiga te il faut interpréter njembo ya balanda te mama batika te omoni njembo wana faire ça omoni atana arena na ende ngobeta wana il faut akota na njembo wana nga mutu na yebisa o omoni biso to toyaka na ba stratégie mais bango bayoka biso te on va meilleure stratégie o ezalaka ba congolais bavandi boye
bamona temps fort entrée ya Fer Egola akota siko na mbonda balanda te balanda te gola balanda bayemona tala alakisa biso makasi na ye ainterpréta Pepe Kale ainterpréta Carlito ozomona ayemba na kati ya franc congolais siko ekola makasi ofera kokaa te yango wana mbonda ya kitambo o badonka milo batika po tomona makasi ya Fer Egola na arena il faut akotela biso na mbonda wana na alanda te mama mais ba ça lenze momo pe mbonda wana te wana te mana dessin seti ata yo moko va ete mana dessin seti mais bimika kalatia izo ya ekotele mana dessin seti yaya to ignorer musique te parce que eza chef d'œuvre ya mutu eza œuvre d'esprit to ignorer yango te mais etele mana mbonda wana te meilleur avancement ya Fer Egola ezaka ke featuring ya Yena Bokechu. Merci beaucoup Aneza ba propos à Dembo total en pendenge za la rabat tout moi peut alobi boé et Simbi et Pessi chance. Eh Guy Masamba, moi Pessi na ngo chance et Simbi fiston. Costa Rica da sa isankele. Chilelo tobina ngo. Tobina ra isankele. Yeba kateke orchestre ya Viva la musique ekufaka. Ekufaka vraiment e banda yokana e na bata ya Viva la musique ya nani? Ya Emene ya kombo na oni. Victoria Eleison. Mutala Musa ngo za kinai. Costa Rica na dance na ya isankele. Est-ce que ba chimie wana abwa ngo pe na album na ya ba chimie wana est-ce que ba musicien belé ba yeba ngo e ba leka ba tefi ba yeba ngo te ba journaliste belé na ba waza ba diplômé na ba wazo kende ko funda pe ba zo vana na plateau ba lobela ba Petit Fally ba za ba to lobela ba dette ba loba to ba Costa Rica parce que ba tika chef d'œuvre au Chilelo combien de générations l'autre on a 2024 déjà depuis 1900 l'autre on a 2024 ils sont quel et kitana Isa kele yi wala Costa Rica mutachika oui atika ngombe na vitesse à lelo ikeke na vitesse à lelo na vitesse à lelo ezo beta o moni njembo wana soki ezo beta dessin set été le matin na sundama ya boko na sundama été le matin dessin set batinyo bazaka bo misu likolo dessin set ya pele ato cheki fafa boye na soki isa kele telemi ya Costa Rica ngana obina na dessin set bina onde tenga na bobina onde ngana bina onde na bina onde mais eloko fera ko sala kala na minute oyo soit ayembi njembo ya isa ya Bokechu shiga donc asali featuring folklorique wana o esala pe moi kasi obote kuna na gena so mafuma dendo ezaki parce que inspiration na folklorique ezaki te mais ekangaki quand même ekangaki te il fallait les payer ekangaki te il fallait les payer ekangaki te Bizorbi maman obi kena ntie ope Archimé sala ah bon Bizorbi pe ekangaki azangaki argument opesa biso na kati nzima. Merci beaucoup Dembo Wembo bo s'abonner bo partager bo liker l'émission na biso ya mabe bo komela biso ya malamu pe bo komela biso bo s'abonner vraiment to kende bien to komela biso presque na suka. Donc, ils ont qui va proposer l'appeler tant fou, ma question appeler tant fou, ma réponse il y a Dembo Wembo. Moi ça m'endef. Merci beaucoup. Tous en raté pour le 2 novembre concert il y avait na biso ready. La musique à biso et ban la viva. Donc on a ce que biso ba mikolo bato to bani na 40 style ikolo. Donc to ya na 30 boyate. Et ban na 30 bazela ba kende le 8. Le 8 novembre Héritier Wata à Bruxelles, à Madeleine, je crois. Donc, à Bozala, on a dit que Fanny Manda, Renate R9, États-Unis 91, bah Poupette, maman Jérémy Bazala, donc Bozala pena le 8 na, pas à Wata, mais Bisso Bambiaka, tous avons le 12 novembre, tous allons à Rocky Massamba, Fiston Mwela, donc tous allons à Gerta, maman Myria, tous allons. Merci beaucoup, tout comme nous presque na souka. Le loyo Petit Fally bazo mener vite dire. Et un succès, il y a un autre. La Petit Fally sauce. Fally a autre ça. Obi Fally a ça le film. Petit Fally. Il a vu que Fally mais Petit Fally nazo bana. Kasi on lobité, wana eza propagande ya nzimbo na yi. Au moins dire on sait kozala, on sait la publicité té. Mais événement moko eyé et accompagner yo. Donc plein ti wana de bato okende nango. Ya wana ezo sala nini? Nzimbo wana ezo en plein. Comprendre oh ba porter na njembo ni na watindelo diki njembo mais Lumumba is normal uzomona na mawawana mona batu utana emboka ye fali kutazo ko ede mutoluka vi umoni mawawana EPC makamu
Congolais za mutu mawa. Congolais pesa mutu succès na mawa. Déjà ndenge nini ekende. Te pona ko informer ba Congolais, fallait auto ça la film. Extrait yango wana to tshela na Fleur Monde HD. Donc les kawana pour l'exangwana, fallait auto tourner film. Merci beaucoup Dembo Wembo. En tout cas, l'invitation na sepeli na ndenge oyaki parce que mo yo za obetsa mutu. Merci beaucoup na Véro Kirzetkiri. Bambote. Toujours Zetkiri au Pesanayo. Merci beaucoup na Yemoko. Gilles Benzoula. Donc na bandeli lisusu. Ya pelo mo atena ko mito. Bat na mba ko lula. Ya pelo la ate. Na za ngamparando te. Lula kana salo chantage te. Bat na mba ko ba ya pelo la ate. Tu na kana sa bon. Tu na kana salinga boy. Na sali oboy. Mutamakienga bijou kalanga. Wa betio ba modèle. Bijou kalanga na sido sambi ko na plateau ya sambi ko papa prima sidi. Okay. Bijou kalanga aigle. On doit pas partir masidi ba comment ça peut basi. Maquillage au fumé c'est pas naïe. Mais Patrick Massid pas font la retard parce qu'ils appellent bientôt. Bien, ça on t'a kana qui tombe na cette émission hein. A makienga vraiment petit, a makienga ina invité. Na ça qui première émission va y. Pesa adresse ya maman 70 Bijou Kalanga 70 boulevard Anatole France aigle du ciel. Donc so yewana au contacter Dembo Wemo aux a décidé. So nous a rendez-vous pas na aux rendez-vous pas na ngai. Mais so yé kaka ça les a ouvert à partir déjà à 13h bafungula mon banganda. Et bon, magamba ya boutique des boutiques ya ba parfum. Boutique ya ba parfum. Ah maton luxe cosmétique. Voilà. Mais yo babina ngoso lula ngate po na zo donc naza ba sola bien na nzoto. Na se maquiller, ya luxe cosmétique. Ba parfum ya moins cher ba parfum ya grande marque. Ya haut de gamme. Ya haut de gamme. Na moins cher. Ozo se pela ngai te. Ba maquiller ngai bien pas bijoux. Bijou Kalanga aigle du ciel au CP langate ba coiffing ba Paul Sunga il faut aramta mabe quand même bobenga biso pour na ba parfum bien zali ayepe na modèle te mais bon to la ça donne émission ainsi mais à partir de 30 € vous avez un parfum bien grande marque et bien sur la bien vraiment vous a désuité. OK, merci beaucoup to comme na presque na suka loba kasibat na nanga ouais mabanga mabote kana tout le monde muto asimbe nzoto nanga lelo donc coiffure maquillage. Donc merci vraiment parce que moi j'ai du mal à faire confiance. Vraiment c'est une grâce. C'est une grâce aussi. Donc Bijou Kalanga lelo vraiment samba pambolao abakisela yo donc na oezangi ndenge aussi mbelonginango bisinga boye. Moi vraiment ça m'a fait plaisir là si mutu no soto ta l'émission Dembo ozala pe boye ongali donc au mikolo tika mandi na tikisuma tina longola vraiment yango sali ke basala nga boye Paul Sunga donc zama pambola pe lisusu so monima boye basuki boye donc na komika donc voilà au komika dessin 7 la bisuka boye ngasko na Paul Sunga donc voilà merci na bango vraiment merci na Dani Pova Koda Bundes Joseph babi mokonzi batete na Grenoble bambote vraiment esika zali donc voilà parce que dessin 7 on so babi na ba chaka misu bongo elaxi ya dasa ba mo wabina na loketo ila ba dansa ba ya sina misu ale cha bongo zani bilenge bututi bilenge mbetu to kotisa bilima ngana kotisa bilima teo bilenge mbetu na bilima te bilenge. Merci beaucoup Dembo Wembo tolobi o to kwa koloba ya mabe boyebisa biso tokomi na biso presque na suka émission na biso. Merci na sœur na nga chancelière Lili wana pena donc pire sœur na biso na parler. Merci na Rixon Sadat, merci na Yemoko Mama Kongo Matondo donc ba parfait kitoko ba parfait kitoko sur la bien donc bon na yango. Merci beaucoup na Yemoko Guy Massamba na yebi ke bientôt ozala awa ozala déjà na concert le 2 novembre boya ebele le 2 novembre tozala na vina so ready a embaka na yebi ke ba finesse mango ba ozala ba Cyril kina ba ozala ba Trésor mavinga brother mavinga ba ozala donc ba sœur na biso ba Marc Claudine kino ba mona na kala na ba concert na yebi ke ba ozala wana en tout cas retrouvaille wana et ça pena bana poto ya kala ba vina nga ba astronaute baccalauréat nabike baccalauréat wana astronaute baccalauréat wana pena pire nabike bazala bilamba Gaita Sanduka apesa mo te Gaita Sanduka benga nga bientôt là tozo kende ko bala
Donc, ah? Bientôt, tu as bala. Donc, Gaëtan qui est bala, Gaëtan qui est bala. Mon bala, tu as 50 000 fois. Et alors, bon, on a. Bah, pareil, quand couple à lobby. Eh, ngana évité. On a mon Gaëtan autour na un grand prêtre. Nicolas n'a bengi le patron est Sikabotami. Les jeunes patrons. Voilà. Et mais Gaëtan Sandouk a un patron calé. Ah, ok, c'est ça. Gaëtan Sandouk, ça date déjà, parce que comment Gaëtan Sandouk déjà, depuis des années, Boundelango, hein. Bientôt, tu as bala. Merci, Naïmoko. Patou Kapangala, na bosa nyote. Caps Kapangala. Patou Kapangala, na Iget Kapangala. Bino goza biso, famille. Libota. Donc, Libota. Jili Bikembo. Jili Bikembo, motema ya Dina Bikembo, wabi restaurant. Restaurant, il y a bien à ça. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas pourquoi. Bon, c'est ça, je vais faire une invitation dans la Ronati. Nicolas, Piak. Bon, exact. Piaka. Bato mawana ebi ke vero ki na setiki ba bena ya no kwa bana zela na zela kaka. Fiston mo la pipe senga zela kaka. Sylvie Kubaka na pipe senga na zela kaka donc nazo zela kaka. Donc c'est ba invité. Non zela kaka na ça sur ce kangami donc et ça bien. Merci beaucoup. To pandi sango na biso na Flairmont HD pour na lelo to suki na biso awa. Ciao ciao. À suivre. À suivre.